avant tozonga papa Robert mutazana kati. OK. Allô? Allô, le téléphone 1255 topese maloba. Na kwa loba. Ndeko nanga ozali na nzela ya telefone soki tolobi plusieurs fois longwa na telefone na wesika radio ezali est-ce que boyoka kabiso bien boyoka kate ozali na telefone longwa esika radio ezali plusieurs fois comme ça ozali. OK. Na kwa loba. Oui, loba ozala loba. Oui. Ah. Bon, mutaza mwana bona na landi papo la uti ko loba. Mais bon, alobi moi mingi nyoso esangani. Et là on a na loba yango yo. Ba mindele ba elaki biso l'église ni balé. Catholique na protestant. Wana ba l'église o ya bango tango ba ko coloniser biso. Bon, tant que toi na colonie ba forcer ba ko na biso ba koti na église wana. Bon, sikoyo toza na mutu o na mboka na biso. Papa Simo Kimbangu yepe akotaki kuna na église wana. Azu baptême, mais suka nango na église wana protestant azalaki. Ba comprenaki que azalaki tellement éveillé parce que salaki bango reproche ba protestant. Pour makambo ba yote na Bible na rat église ya bien. Mais bango mo na libanda bazo sala makambo susu. Ba viol ya ndenge na ndenge ozomona donc il reproche face mbango sala ki bango. Alors ba mona ke non aze veillé akopuri ba jeune belé bazala ki wana ba bengana ki ko bengana ba bengana ki ende esika kende ko sala ko banda mission na ye petit ala musi bibembe histoire nyoso to idwana tamuli likola mai na lutendele lokola pen kolo ezo asalaka. Donc voilà. Bon, jalousie sikoyo et ça là qui a bamindele na succès oya zalaki puissance oya zalaki na ya tata Nzambe yango moni bakanga ki. Mais sikoyo ye atikaki œuvre oyo ke il fallait ba congolais balanda. Œuvre yango zali kimbanisme. Bon, sikoyo bamindele na bakop na bango. Babimisi l'église belé évangélique. L'église wanande eza na copie ya bamindele. Ba responsable nango baza koliaka na bamindele. L'église wana yango nde eza kocha désordre. Ozomona. Mais sikoyo Jésus pona okabule na l'église wana eza pasi. Parce que batunyo sera na kolo Yesu. Donc ezali passe mais biso ne ba congolais et bonito za lokola barab bazala représentant na bango Mohamed bango nyoso arabe nyoso aipso ke naza musulman mutazo représenter bango na tata Nzambe Mohamed. Mais ce que congolais o ya représentera pas tata Nzambe nani Mohamed ou pape Benoît XVI ou papa Simon Kimbangu. Et loko ba congolais fo ba yeba yangwana mutaza ko représenter biso na kolo Yesu. Et puis na tata Nzambe papa Simo Kimbangu yende mutaza se représenter biso. Maintenant liloba oyo tato alobaki liboso alobaki. Nalandaki ye. Ozoka papa. Allô? 5 sur 5 oba soko si so yebisi biseko silisi. Ah, bon na liloba oyo ya papa wana. Bon. Papa wana lobi azali na moi raison parce que l'évangéliste mingi ya lelo abimisa ki page mo ya ba pigme. L'évangéliste mingi ya lelo toyoki te ke o ba kenda ki soko te ya ba pigme boy. Mais ngana osinale komoko. Papa dernier na tango azaki vivant. Na vivaki yango te mais na landaki yango na ba ban vidéo. Na barchi bango ti lelo na zana ngo ya ba ban vidéo. Oyo ke ba pigme ba bimaka na zamba mona ete so ya bolongo ba koma mwana wana bolongo ba kota ba inongo kuna. Alors ba pigme wana ba yakati na Kasavubu na centre d'accueil wana. Tango ba mona papa de ngenda ba pigme wamba ba lobi ke non mutu ya hotela biso na zamba na forêt alobaka ya Nzambe na biso ye wana ba reconnaître papa de ngenda. Donc papa de ngenda étant vivant
azalaki kokende mystiquement na bazamba ba forêt oya minene kokabela ba pigme ba bilamba kokabela bango ba biloko olia ba biloko moya ya ndenge wana de ba pigme ba yaka ko témoigner histoire wana na Kasavubu ngana za na ba archive bango na ba cassette awo. Donc papa wana akokoyeba déjà que papa dernier nazaya kokende kotia ba pigme ke kolakisa bango ke fo batika babiloko ya bokoko na biso bakisi balanda nani le bayankolo ezu na tata nzambe. Bon, en dehors de ça, na ko expliquer moi mystique mo boy. To ebi ke Bolimbi, ça va expliquer la deuxième étape. La première étape, c'est que ceux qui philosophie à papa Simon Kimbangu et continue qui na église Kimbangi c'est na papa Diangenda ti na data le lonkam et puis ça mérite toujours opportunité à cause la toujours na pembeni ya gouvernement. Réponse na ezali nini ceux qui na tunité est-ce que température ya support ya philosophie à papa Simon Kimbangu derrière l'église Kimbangi c'est na data le eza na place na yango parce que tout le monde était kata mbutu désordre ta kabila désordre alors wapi likuku oyo ya support ya pilier ya le Kimbangise ou bien papa Simon Kimbangu na l'actuel gouvernement à vous l'antenne. Bon eza na place na yango parce que au moins na likambo oyo ke eleka na Jean-Baptiste de likambo na epesaka bato mingi leçon que na simanango kolezu aye koloba parce que likamne likara ya Jean-Baptiste n'a expliqué Jean-Baptiste a salaka reproche na Hérode parce que Hérode azaye ko bima na mwasi ya ndeko na ye. Alors Jean-Baptiste a expliqué que ezali mabe likambwana. Alors dans likambwana écoutera Jean-Baptiste c'est cher ti bayaka okata ye mutu histoire ya mwa mulai na yo ke na mukuse ti baya okata mutu likolo ya likambwana. Alors likambwana tango salamaka kolo Yesu ayokaki yango tango kolo Yesu ayokaki yango mena maloba ya kolo Yesu soki badu batanga Bible batangi na ba Bible kolo Yesu akoloba ke faut qu'on respecte ba autorité ozomona bon tana likambu ya église Kimbangise et bandi faut que tu aies d'abord ceux qui se voient indépendance grâce à Bakimbangise parce que Bakimbangise va indépendance tellement qu'on semble na clandestinité et vraiment qu'on ça la passe mingi donc bango ba lagi ba vrai combattant ya solo pour la indépendance ya mboka pour que ba wando sambela na liberté mingi ba ko sambela lelo bon lelo oyo Kimbangise akomi ko sambela na liberté mais ce problème ezali wapi problème ezali Vatican catholique hein parce que Vatican pour ça na ezala ke église Kimbangise ekufa ozomona. Alors église Kimbangise ndenge zawana eza na soutien extérieur te soutien à église Kimbangise zaka na RDC ba kondia RDC donc d'où église tango ebandi tango toujours indépendance avec Kasavubu ceux qui moyen na routine de la photo so na okoka au mona ne bandi ya mboka tango Kasavubu azo côtoyer ba papa Diangenda ba papa Kisolokele pona likambo ya indépendance ke ba sambela ka ba aider ou ko luka mbongo ko somba ba arme ba nini ba archive ezali o bato ba yo témoigner tango ba mona ke Kasavubu tango azo kende ko mona papa Diangenda pona papa Diangenda a trouvé la solution pona mboka ou asenga na tata na edongi papa Simon Kimbangu oza komona donc ba bénir papa nani Kasavubu ayo koma président. Alors voir même la table ronde mwana ya Simon Kimbangu azalaka grand frère ya papa Diangenda papa Kisolokele Charles azalaka na nini na nini na table ronde soko tali na baba archive nini baba ya kala merci pana tana biso ndeko telemana no wana zalaka na ligne j'espère que za kofuta ba unité mingite parce que na tinda ki invitation na bandeko nyonso ba église nyonso ba dénomination nyonso yo zala wana lokola omona ni muntu expert na côté l'église Kimbangise ndeko desfe de papa sama Oui,
zalaka na kati wana zalaka wana ndeko na telefone. Oui. Et un téléphone fixe, hein? Oui, oui. Ça va. Donc, zalaka calme, hein? Ndeko Sama Robert, après yo papa DSF. Est-ce que vous avez une question sur défense à l'église qui m'a dit que ça ça support na gouvernement depuis toujours, mais na évité. Vous avez une question pour naye? Allô, ngai naza na question te, mais ngai na sala ka moi complément moko avant na répondre peut-être na question wana. Nalingana loba na mbutamutu DCV papa uti koloba sika wana mbutamutu ya uti koloba alobi nani ba pasteur congolais baza ko kende kozwa ba pigmete ya solo papa oza na raison ba question opposée ezali fondement même ya bo congolais na bisoto ki bo congolais o bisoto ya nango toza na mpasi à cause ya ba pasteur po ba yebi nzela te. Justement c'est là le problème. Ba pasteur bakenda zamba ndenge ndeko moko awuti koloba. Oui, c'est vrai, papa Diangenda pour le compte de l'église Kimbangis akenda ki kobimisa ba pygmée atongeli bango ndako nzambe par exemple ndako nzambe moko etongamaki na Congo Brazza babenga ngo église de Ngo etongamaki pendant 2 mois pona ba pygmée bango moko ba participer. Donc soki bozana na Congo Brazza okoki kokende nango na le nord okomona ba pasteur pygmée bazali kuna wana makambo na onde kwa uti koloba mususu na Kisangani papa Diangenda bimisaki pe quelques pasteurs kuna quelques pygmées bakoma pe ba pasteur baza intégré dans la vie des pygmées okoko sala ba recherche na niveau ya Kisangani kuna ezali motuna munene ndeko DCV a posé a walobi mukolo tokozwa bokonzi toyanganisa ba pasteur nyonso totala banani baza kosambela nzambe ya solo ngana za d'accord na ye na likambo wana pamba te likambo wana pe ezalaki na tango akala na Israel ya kala ntango bana Israel bazali kotepa Nabucodonosor abenda boye baoyo babenda boye mboka na bango désordre basangisaki basali na nzambe nyonso balobi bopesa biso solution. Allez, ti oyo bakati biloko botumba mbeka moko boye batumbi mbeka ale bazwi ngombe batie musali na nzambe azalai kote moko ye akoloba likambo basali na nzambe mususu baza ko contredire o bazaki na nzela mabe ils étaient 90% moko azalaki na nzela moko ya kitoko. Alors bakati bakoni batie bangombe ale baza ko bondela poke nzambe akitsa moto likolo etumba zamba po bayeba vrai nzambe nani vrai mutu aza kosala nzambe ya solo azali nani. Finalement na tango wana pasteur ya nzambe prophète ya nzambe na Israel ya kala aye kosambela bazwi batie ngombe batie bakoni basopi mai asengi basopa mai basopi mai na sima abondeli kaka minute moto ezwami. Donc vrai nzambe amonani likambo wana efo esalema na Congo soki tokomi na bokonzi ndenge bakombata bazali kokenda koloba na likambo oyo ifo esalemela ndenge wana. Alors sikasikawa likambo oyo ezali nani atei bandeko oyo basala mabe. Papa Simon Kimbangu na kozongela na esika wana Papa Simon Kimbangu abandaki mosala na ye na 1921. Mosala na ye ezalaki exactement contre Bamindele. Mindele soki totali malamu mboka na bango babenga ngo poto to mputu na Kikongo mputu. Mputu veut dire pauvre. Pauvre wana na mboka na ye eloko ezate. Bino batu boza na Londres bozali wapi café bimaka wapi na Londres. Bino batu bozali soki na Bruxelles bomelaka ti mikolo nyonso ti ebimaka mkote nini. Bino batu boza na France sukali boliaka ya canne de sucre eutaka mikolo nyonso eutaka wapi. Donc bazwa ye subango balamba ye na liputa ekonomi balatisa ye liputa culture balatisa bamemeli biso Yesu wana ambale. Malheureusement kozanga koyeba ba congolais ba pasteur congolais bazwi pe kaka be Yesu wana oyo bamemelaki biso ye ya nakati na liboke wana nakati na poke nde ye wana kaka pe toza kokosa baninga bango bayaki mpo bakosa biso bazwa ba richesse bakende nango na mboka na bango biso toza kokosa nani toza komikosa biso moko. C'est vrai liloba mpona nini bakombataki Papa Simon Kimbangu tokende mibale misatu
ba combattant papa Simon Kimbangu parce que papa Simon Kimbangu amemaki liloba ya solo alobi boyiba te moto abima na mwasi moninga te moto asala boyete mibeko tsomi atie. Alors ba belge va yeko tswali kambwana balobi non mais tipo soka continuer ko éveiller conscience ya bato biso to ko yibaka lisusu biloko awate bon se rappeler que Belgique ya mobimba etongami na mbongo ya Congo, Suisse bonne partie etongami na mbongo ya Congo, to lobate mbongo oyo na tango ya président Kala oyo ye atie na libanda na mbongo ya Congo ba oyo baza siko na pouvoir baza kotonga ezali mbongo ya Congo eza kotonga bisika na bisika na Sénégal quartier moko babengi kuna Congo Zoba. Soki batu bazali na France boko kotuna botala na internet Congo Zoba pona nini parce que baza kokosa congolais koyebisa makambu congolais andimi kaka. Alors baza koyiba diamant ba sénégalais baza koyiba diamant batongi quartier babengi yango Congo Zoba na Sénégal botala yango na Mali ba quartier ezali. Donc nyonso wana oleto la mwisabande kona biso tokola na bonsomi tokola na lipanda na makanisi mpoete tokoli samboka au contraire ezali ba pasteur mutu bazali ko exploiter batu. Donc likambo wana ngai pe na ena ngome shamingi na likambo wana il faut batu bazonga mote ya nzambe ate ya liloba na nzambe liloba nzambe chaka mutu na nzela mpoete mutu azwa contact wana na nzambe soka azwi contact ako inventer na Bible elobami bana Israël force na bango ezanini bandeko tos kende pai tozonga force ya bana Israël ezali contact na tata nzambe epesaka bango ba invention. Alors biso toza na ba richesse nyonso mbota zambwa na yo lobi Congo ezali paradis ya solo Congo ezali paradis ba richesse nyonso eza na Congo mais mpona nini biso tobongaka te mpo lokuta ememi biso na esika oyo ba pasteur ba représentant ya ba différentes églises ezali na Congo bango ba na lipanda bango ba komi na esika ya mondele. Donc baza ko exploiter ezali mondele na loposo mwindu baza ko exploiter bandeko na bango mpo ba mema ba richesse na poto. Voilà ce qu'il y a. Mpasi na biso nde uti na esika wana congolais azali koloba solo te aza lokuta aza ko tia lokuta na likambo. Par exemple, Simon Kimbangu esengi nango lokuta te, c'est une histoire vécue bakoloba yango bako vivre yango batu bazali ko vivre na likambo wana. Alors papa Simon Kimbangu était contre la polygamie, contre babiloko nyonso wana oyo ya mabe, contre bondoki sango moko babengaka azali catholique kombo na ekoya na banza ekoya ekiminga mamuke sango wana ntango papa Simon Kimbangu abandi musala alokoti ba brouette ya bondoki ba congolais batika kimpo ba yeko se purifier yango nde yeko mema biso na lipanda oyo toyeko koma na lipanda bato nyonso oyo bazalaki depuis indépendance kina mokolo mwa lelo d'une part ou d'une autre contribution spirituelle église kimbangiste ezali Kasavubu a côtoyé bana ya papa Diangenda papa Simon Kimbangu. Président Mobutu était avec papa Diangenda na Kananga ayebisaki makambo tangu papa Diangenda kufi Mobutu alobi likambo alobi tato ya lali ye mtu apesenga pouvoir ba congolais balobi aza ko sala boye mpona élection ezaki pona élection te alobaki solo Lumumba avant kende na table ronde de Bruxelles alekaki tura kendaki tina Lubumbashi kuna bakutani na papa Simon Kimbangu tala makambo eza na mboka basi na biso ndeto yebi histoire na biso te histoire na biso bamindele ba transposer zwa oyo bazaka yango contre biso. Nous avons toutes les richesses baingo baye bazui ba richesse na biso papa Robert biso discours moko ya mabe mpote mpasi na biso et continuer. Voilà na étape wana totelemi wana. Merci papa Robert oza na kati ya toza presque na une affaire de 30 ou 40 minutes ka totika ye poto sisa émission oyo parce que toza na émission musoza kolanda biso après papa DSF topesi mama Furaya mais pour le moment na pesi pa ndeko DSF mutalinga challenger moko na bino awa papa DSF malobe mboka na yo. Merci nabanzi nalandi ndeko oya téléphone na bokebi nyonso tu ye alobi chaque nation
nzambe atinda ba atindami na ye ba présenter na mokili wana na kati na mindele batinda Yesu pe epai ba musulman batinda Mohamed epai ba Hindu batinda Papa Simon Kimbangu po na ba Hindu ezali ndenge wana te ou bien na kosi soki bande ko boko rectifier yango alobaki ndenge wana. Alors ndeko na biso za na nzela ya telefone moko alobi olobaki bongo. Quoi? Oui, alors siko tokende nan malamu. Kimbangu aye pona ko présenter kaka batu moindo te hein? Alors Kimbangu aye pona ko présenter ya lokola kolezo adit. Kolezo tango aye ayaki pona bana Israeli komama na Bible. Ah, siko to suka wana ndeko na biso ndeko na biso Kimbangu aye pona biso na tunio mutuna na tunio kaka motuna wana tikanga na loba nga na tunio kaka motuna Yesu ayaki pona mindele Kimbangu ayaki pona bato moindo motuna na nga siko ezali boye Kimbangu ayaki pona bayindo nyoso to naza d'accord na yo Yesu ayaki pona mindele nyoso to naza d'accord na yo alors siko yo yebisanga Belge oyo akomi kimbanguiste pe ba kimbanguiste ba batisie siko lokola Kimbangu ayaki pona ba mindele ayaki pona ba noir Belge oyo akomi mundele toloba un Belge mundele akomi kimbanguiste bolatisi pe teni ya kimbanguiste akomi muto ya kimbanguiste alors Kimbangu ayaki pona mindele te ayaki pona ba noir alors sikoyo mundele wana boko présenter pa Simon Kimbangu ndenge nini tandike Kimbangu ayaki pona bato moindo ayaki pona mindele te mekana nko répondre sika wana Kimbangu ayaki pona bato moindo ayaki tokende malembe ndeko na kopeso maloba Kimbangu ayaki pona bato moindo ayaki pona mindele te ndenge pe bolobi Jésus ayaki pona mindele pona bato moindo te siko nga na tuni Kimbangu oyo ayaki pona bato moindo mondele te ndenge nini ba mindele o ba Belge bakoyemba kimbanguiste ba olatisi bango bo consacrer bango bakoyemba kimbanguiste boko présenter bango devant Kimbangu ndenge nini pesa nga explication po Kimbangu ayaki pona ba mindele te pourquoi bondimi mindele na bakoma kimbanguiste boko présenter bango ndenge nini. D'accord, ndeko telefone ozaka na kata ligne yo komaka kaka yo komaka isepeke okoyusu kozwa mwa moko na me bobosana te émission za bakimbangisi te elingi bake na bakatholike mpe tokolobela bango alors tokena me pa mama fura dalanta yo ndeko na telefone komaka kaka yo mpe papa Roger kuna komaka kaka mama fura na pesa maloba. Merci beaucoup na kopesanga maloba papa Zambwana na papa Despe na papa Robert na baonyonso baza na kati ya nani ya conférence ngana ningeka na sepelisa conférence parce que conférence eza ya kitoko mingi ezola kisake il faut vraiment to tika lokuta ndenge papa Robert alobi wana ngana za d'accord na makamuna mingi alobaki to tika lokuta pena ningina bakisela papa sulufutu apo alobaki pona ba problème ya ba pygmée ngana za parmi bato basalisa ka ba pygmée ngana za na mbandaka na zoaka ba pygmée na ngami bale tangu nazaki mwana mukena ngaki ba pygmée wana po bazaki batu moko bazan différent na ba mususu ifalaki to salisa famille na bango to salisa ki bango bana na bango baneko ke na classe po ba pygmée wana bazaki vanda ipana biso ça signifie que vraiment ezana parmi batu na kati ya Congo bamona ka ba pygmée lokola ba congolais kaka sikoyo totika koloba ke banani o basalisa ki ba congolais banani ba pygmée biso nyonso to lingi ba pygmée biso nyonso to zali po na ba congolais to zali po na batu nyonso vraiment na sengi ba congolais ba kola koyeba ke ata pygmée pa zandeko ya ba congolais parce que azana kati ya Congo to ebi yango te to salelaka yango. Ça signifie que tu commenter mingi te pona ba pygmée wana. Merci beaucoup. Merci mama Furaya na ndenge outiko yebisa batu nyonso ke mboka ya Congo eza mboka moko. Ba tribu nyonso ba clan nyonso ba participation nyonso ya batu il faut to respecter yango. Wana vraiment un point na yo.
ozwi yango mpona kozongisa biso toyeba exactement makambo nini fo tosalaka attention na ntango za koglobalize situation ya Congo bavariété eza mingi. Alors papa na telefone na banza baquestion ebele papa moke papa moke oza ple ya korépondre papa mople ok en dehors baquestion oyo outi kozwa nga mosusu na kobakisa kaka awa soki papa Despe alobaki ete les vrais adorateurs selon la Bible adoreront mon nom qui est Yahweh Jésus, pas ici, pas là-bas, mais en âme et en esprit. Est-ce que oyo pe ezalité que ba chrétien na mikolo to bana pe ko revoir parole de Dieu oyo pourquoi encore ça alobaki ete na ba jour ko ya ba ko sambela suna ba église ete à vous l'antenne. Na wewe koloba na yo mtu fallait répondre ba flèche belé yepa na yokuna. D'accord, donc là papa m'appelait na répondre la question ya liboso papa posaki ke Kimbangu ayi pona batu mungu mais soki lelo belge ayi kozwa baptême Kimbangu soka okanisa nini bon yango na répondre papa wana Kimbangu ayaki pona ba opprimé nyonso. Mais plus précisément, biso parce que na minute wana biso nettoyer na passe. Nkolo ezo uti ko libérer bana ya Israël na mukili mbabati nyonso bayi na passe. Sima lokola physiquement akomaka ba côté na biso te. Donc il fallait papa qui Simon Kimbangu aya. Donc atimaka papa Simon Kimbangu aya. Wana zalaka déjà prophétiser. Ndenge zaya prophétisaka ke nkolo ezo roya. Ndenge pe Mama qui pas vite en Angola prophétisaka Kimbangu akoya. Donc papa Kimbangu tangwa ye ayaki pona biso to na pasi. Ba coloniser na ba mindele. Voilà donc ayaki ko libérer biso 30 ans de prison pona mutu mundu akoma libérer to koma libre neng to koma boy. Alors donc likam ya belge na kati. Papa a posé question à Nakendeni, le lopé belge a eu baptême. Est-ce que Kimbangu a olbanini? Mais elle n'a limite papa a posé question à Yebake. Na Rwanda, tant papa Kimbangu a na prison à Lubumbashi. Tant guerre bimaka awa na poto. Ba Allemand tant bakangaka roi ya ba belge, bake emprisonné na Allemagne. Ba belge bakenda komona papa Kimbangu na prison na Lubumbashi, ba bi ke biso roi bakangiye. Est-ce que vous avez constaté ça bisoté? Pour ça, na Belgique a trouvé la solution pour nous. Papa Simon Kimbangu na bango ke a aucune Belgique mais a retrouvé les solutions sur les champs. Sur les champs, yemoka nenga tambula na ye. Azali na besoin à train, avion, voiture, yemoka kenda en Allemagne. A commis una sa l'union a libéré roi. Mbotazambwana na banzi ndeko oyo makambo aza ko raconter biso eza lokola ba histoire ya kalao na ba kwaku oyo ndeko ayena yango ndeko moni oyo eza radio toyaka na ba histoire moko te imaginaire Kimbangu bakangi roi belge na balma bakeko luka Kimbangu etant que Kimbangu ye moko azali na prison aza kokoka kobima te bandeko naso comprendre te papa yoga na expliquer non ndeko na ngai Kimbangu ye moko na kati ya prison explication eza mabe ndeko aza kokende mabe défense na ye na histoire aza kokotisa yo mais histoire wana eza vraiment Mbutazambwana moni peuple oyo ezali kolanda papa yoga na ngana silisa te ozokata malobo oloba no après ngana zo silisa allo bozoka bozolanda. Koba. Ah bon, d'accord. Alors, Kobinisa ki roi, tant ba komi na nini na Belgique, roi posaki papa Simon Kimbangu question. Alors dit que na manso o sali pona ngai eloko nini olingi na pesa yo. Papa Simon Kimbangu a posé qui question, a posé roi ba Belge question. Alors dit na eke yo lelo, ceux qui va pa ba na mboka na yo. Bakangi bino bakomi bamikonzi na bino bamosala nyonso awa na Belgique yo kosepela roi lobi na kosepela te papa Simon Kimbangu ayebisi abi bon bino mpe yango bosali na mboka na ngai boye bokomi bamikonzi kuna biso tokomi besclave na bino boyeboye eloko oyo osengi nga osala mpo na ngai nga nasengi bobima na mboka na biso botika biso libre eloko papa Simon Kimbangu asengaka yango wana
Bon, papa Simon Kimbangu Kolongwa qui wana azongi prison. Alors, roi soit atalagi comme aza compter trop na ba richesse wana ya mboka na biso likamongwe zalaki pas si bad mambala moko. Alors, mais atalagi papa Simon Kimbangu grâce. Peine na ezalaki peine donc condamné à mort, mais aya ko changer peine na et comme qui condamné à mort ici mais comme qui à perpétuité. Ozomona. Mais la question papa a outi ko poser. Oh maintenant ni Simon Kimbangu ye mo aza ko ka na prison te akene mferwa na nino na Allemagne kuna na prison. Mais papa ana faye bake papa Simon Kimbangu ti bakanga ka za na prison ana. Azala ko tambula ne akenda okuta na bana eba papa jangenda. Bakanga ka na boma. Bakanga ka na boma kuna tamba kanye batie na prison ya sous-sol. Lobby bake ko efsa papa jangenda na colonie bazala na ona mayombe kuna esika bazala ko tanga na baba kasavu bunyoso esika batanga na mayombe kuna. Bake ko etsa bango ke tokangi tata na bino lobi na tongo toya ozwa bino boke netala yi lobi na tongo ba papa dangena bayo kaka ke o bamindela ngo baye o tata na bino akini bota zambwana na bazi ndeko azali ko ozotikela ndeko papa na biso zambwana ndeko zotikela maloba ebele mbota zambwana ndeko zotikele maloba ebele ndeko aza oza ko expliquer likambo oyo eza ya lokuta pourquoi oza ko expliquer yo nazo tie conclusion. Donc sikoyo ba papa jangenda bakenda na sika wana bamona ke papa Simon Kimbangu akimaka prison zalake zanga na porte ya bende donc na porte bende ti lelo e mona na te na porte bende akenda na yango. Alors soki bolimbo vérifier makambo wana boluka émission moko boya bo se renseigner na émission moko ya bazoba ya papa César oyo akenda ko interviewer batu na prison ya Boma oyo baslikaka likambo wana baba témoin oyo bazalaka batata bakoko babetila bana na bango masolo bana babetili bana na bango lisusu donc bamasolo ti histoire ya lelo donc papa Simon Kimbangu ti azalaka na prison na Lubumbashi azalaka kotambola bakangaka ye na libanda ndeko na nga na kotuna ndeko na nga na kotuna ndeko mutazambwana tikana na tuna na patrie na classe ka priorité si base ba minorité dans un sens que mutazambwana mama yokana ndesve yokana mutazambwana bolimisi ngai ba ide kokima mutazambwana nga ba ide ekokima zelana nga na tuna na mutu oyo ndeko na ngai mwasi na yo aza na zemi papa mon plaît comme na ngai likambo te ndeko na ngai mwasi no azali na zemi alors aboti mwana kombo nini akopesa mwana no ya kitoko eske yo ndenge oboti mwana no kopesa mwana no zoba kombo ne zoba pesa nga réponse nani réponse na kopesa yo parce que bino bomonaka bakimbangise bazoba yango wana papa dangenda aloba ke lo bamona biso bakimangise bazoba or que toza bazoba te toza mayele koleka ingénieur question na tuni yo papa dangenda alobaki na biso ba noir toza na ba savant ndeko batuni eloko mususu yo zoloba na église kimbangise oyo azwa eloko mususu africaine mamandombe ndeko batuni eloko mususu et puis mbuta zambwana omoni radio batutu balandaka yango ha batu il faut bakola soko liko sala publicité no ya Kimbangwise promesa te mais nga nazali défenseur boko memela nga ta nazo sala publicité oui nazo ba makambo oyo ezali na ndeko bapesi yo maloba te ba bouquin ezali ba cassette ezali ba archive ezali ndeko bapesi yo maloba te ba congolais bapesi yo maloba te ndenge ezali wana mbuta zambwana omoni ba no desfe to chabwe pesa nga na maloba na loba komisa pesa nga na maloba na loba après okoya kozwa maloba parce que ndeko makambo auti koloba eza ya lokuta mpona nini kokosa bakongole boye Kabila ya kokosa batu ke yaza mwana ya Laurent Désiré Kabila batu misusu baya kokosa isusu makamu susu no eza bongo te mutaza mwana yo nano likambu oyo zali koloba nanu toloba nanu Simon Kimbangu na kati ya prison bakangi roi belge na balma bolanda na likambo olfo betela mwana muke Simon Kimbangu na prison bakangi roi belge na prison pa ba allemand awa
alors bake kobenga Simon Kimbangu eya kolukela bango solution mpona kobimisa roi na bango Mutazambwana. Vraiment vous comprendre après na pezong seloma en tout cas ya to tabwe ozomona na États-Unis ba minorité ba classe ba on ba indien basi ba noir ba juif ba communauté on ba bien susu ba minorité ça dépend ya likambo nini na sijeni baza kolobela awa pe na radio lisolo ngaba mama na benga ba on pe na groupe ya minorité ba kimbangise pe na tsawa na groupe ya minorité pourquoi parce que dans l'ensemble ba émission elegaka awa groupement ya bato omi ba na pesio ba mama na bandeko kimbangisi baza minorité ba yaka pesa mingi te. Alors quand nous avons des sujets ba ndeko na biso ba kimbangisi baza ko kota na radio lisolo ba lo ba kama malamu ya mabe to ya ndenge ni pona ngai na mon pays ma patrie na pesa bango priorité ba lo bana bango ba sisa bango parce que c'est comme ça où to koyoka bango biso pe ba koyoka biso. Et puis toiko lambama et puis tozokende parce que radio le solo to lingi ezala un peu universel na mutunyo ça la libre kokota ya kopesa opinion na. Alors les Kimbangis sont toujours attaqués na ba radio nyonso na ba média nyonso partout ba kendaka. Donc ponanga les Kimbangis ont toujours été la minorité parmi diaspora parmi pe na kata pays pe. Alors il faut ngonga e bana ko ya ou soki tomoni mutaza volonté ya kondima risque ya koya bat bayoka yeba critique na bango ba finga na bango. Et voilà pourquoi naza kopesa ndeko oyo akoti na téléphone allo banaye asilisa na ye et puis mokili et juger ndenge balini ko juger. C'est comme ça où naza kokene na émission oyo. Mais en attendant nazo kene pa ndeko muza dikala la mutuna na lobité ndeko muza dikala la question ezali awa yo mtoko aider biso kozonga na émission na biso na sujet awa ndeko desfa lobaki yango ba jour eza koyankolo sa lobaki to bana ko sambela susu awa te na temple oyo te bisika na sute apointaki location moko te église moko te temple moko te mais ba ba sambela en esprit et en âme. Est-ce que oyo to komi na point ya kolanda instruction ya nkolo yesu ke na Congo na banza ngonga ekoki u ko sambela Jésus eza nango sous sur base église X Y Z te parce que toutes ces églises selon moi basali haute trahison ya peuple Congo. Papa Muzadi olobini